Gladys Sungo, aux amoko vraiment parlementaire à Moko. Vous avez nous tous à Manchester. D'ailleurs, ça non. Bonjour. Bonjour. Au moins, on a son couloir attendez. Non, vous avez l'équipe trop à Moko et puis bon. Bien tenu au petit boulot. Au petit boulot, mon Manchester City Council, Civil Enforcement Officer, la français, le nouveau officier de l'état civil. Ah, mais comment on a l'école où tu as un papier, même ça va être contravention. Je passe ce temps-là. Je passe ce temps-là au Kenya. Non, moi je travaille pour le gouvernement anglais. Gouvernement local. C'est Civil Enforcement Officer. Ouais. En français, sur le ordinateur, vous voyez, officier de l'état civil. Dans la Zawana, pour contrôler tout ce qui est parking, circulation routière, tout ça. Nous savons que les gens qui bossent dans la police, vu que la police a dit qu'on doit, surtout le gouvernement local, il y a un gouvernement local au sol. Le gouvernement local, il doit qui charge à Makambouana, et sans lui, c'est tout ça, agent, il y a l'État, Matotil à vie. Si vous savez pourquoi on a son habilité, binondé bakolo couloir, binondé bobanda staff awa, mais vous avez on a sauté plus mais vous changé l'amboka. Ça fait 10 ans passé vous avez boité. Sorry. Couloir voilà tant ils la vraiment en tout cas pour les cas là puis le golf. Tant tous ara biso de tous obimaka wala biso ba biso ba ba fula. Toujours ba kali ba tu wala nyonso to yebi batati tigala na bamboko yo ba Olivier Belezika bato tozaka la bango tango wana ba kinwa ba buzo bo ezala te so buzo boye quand bon mboka esangani trop moni Angleterre est le seul pays na Europe oyo mutaruta par exemple na Katabukombe mon aéroport à Njili a eu regroupement familial. Donc, biso toza ba toyo ke ba ngala za mona expat ba toyo ba par regroupement familial vous te boya biso na ba France na ba Belgique. Mais to ya ba Angleterre wa ni po. Mo Angleterre le loko mona 80% ba baza wa za ba regroupement familial. Mo moto mosusu a utaki na Katabukombe na dénigrer bah c'est pas tout le monde mais au moins tant que comme au Sangada et comme au Sama Demi pour la nini montant t'as la culture na hier aussi la façon na hier coller livre nous avons étudié dans la ancien ya Masamba quand même quand je dis Masamba bah tu vas dire que non donc moi bonne éducation les amis bien je respecte tout le monde les qui nous collent. Mais bon, tout comme mon a ou les cabeux motos sous ta moto à la boue moto on te brûle la biche les autres pour biche comment qualifier biche batama bien en beaucoup. Bon pourquoi est-ce qu'on fait la sangana bateau bah vendre la pour la bomba bateau ton bateau ko seka bateau. Mais bino za ba Colombo c'est-à-dire bino za ba jeune oyo ou d'être tu as fou là vraiment au salement m'a rebellé dans beaucoup pour Manchester me vendre. Mais tant mon monde qui va pas en esprit parce que James aux régions de James qui espèrent village aux régions de Naples dans mon qui tu vanda awa bakinoa mambo ya laité ba citadin batu bauta Lubumbashi batu bauta Kikwiti batu bauta Kananga Bujimayi Kinshasa Brazzaville mentalité bien mais banda batu so ba makolo batu so bauti ba village baye ko bebi sadima masolo ti komi ke guerre civile zo koma ko fingana ko critiquer batu ko koma mabe baninga ba vie privée batu place je m'excuse de dire ça, la potala la moto et puis Boliston Noka s'appelle Londres à l'Ouavi, bateau nous sommes à la poton de la macron. Il faut que tout la marie. La fini bateau mais bateau mine de monde ba problème. Ouais, monsieur la rataki no caméra sur vie. Monsieur monsieur lié à la mer émotion la tu as il a mula libanda we. Ta vous souper me sou pour moi tout à bande de bisa ba kufi ba maye. Bisa to za ba grâce. Tala yo uti boulot moza propre bango. Bango même tenir na ye moko pour la propre comme problème. Ce qu'on a vraiment yo car yo pe na hiver car mais car décapoté yesu ko parce que tant on a vélo donc nostalgie à Katakoko. Donc on a télé besoin de créer un problème. Au moins ni mboka oyo golf mala sime couloir.
biso tout ba play to akuta pa golf ovanda kuna na table wana kuna moni Tatiti Gana kuna moni Kali Obama de là comment Obama moni afula talate moni des pointes le bota avec Doudi batebe ba pauvre Maginto ya master ngai depuis Makin personnel petit là petit là pauvre azulu na otimi kili petit na lemba zo tuna na vieux mikili là donc tozaki penza mona ke so bovandi na nganda respect mutu to azo respecter na jeune moko ba play baza mais le ba play baza so c'était comment ce qu'on nini comment place ba kanela batu ko tonga batu ko zo batu ko tshaka na ba internet vraiment est-ce que vraiment to yaki poto na mo kambwana si tu conseilles un peu ça bateau yo bazo so ba via bateau ko funda même si ko ba ko funda en anglais bazo funda yo indirectement pour ba mso bazo sala soki na mayu ya soki nini bazo funda yo pour anglais mona ayo kanga yo ça dit ba genre ba villageois ndinga la bilo ngande mo la conseil yo pesa bango bon ça personnellement je m'excuse et ça ndinga mo bete volonté donc la caméra Manchester City Council donc civil enforcement officer badge ngoyo et aussi dans la 2019 pour ba renouveler moi pour les engager à vie la council bon nga personnellement ça la majorité depuis na yala mboko yo bange ba dimangai bon te même bango nde bazo funda bato bazo travailler so mayu yango za solo parce que Cyril a PCPC moi ba jeune pe misala na communauté ils a mabete mais bango bazo rencontre bazo funda bazo to tangi biloko on a titi blondi to za na awa arrêter na makasi kwa biloko bongo na Manchester et salama kwa na terre na biso biloko bongo ya la ko funda na tout ko Lucas ko tiana ko mo mutu po mutu so asilikalo ba exemple tel ba kutani ba sali crash mutu akufi mutu azoki ezane ko sa guerre civile na mboka o moni onde. Personnellement, na PC merci na président Cyril Modogo, président de la communauté congolaise na Moko Manchester. Bon, attends, mais au moins, à la seule personne au lelo, tant que tu as besoin de la communauté et se manifester na Moko, à Télémaka, à Salaka, Yango, à Pesarabiso, et l'Okumora Malamo, et l'Obisaka, Angleterre Mobimba, en 2010, en janvier, tant que tu fais la case. C'est la biso pauvre Magui et le président Cyril la salle quand même à Londres partout en France Europe partout il y a ça va bien à Trambo Calabino bozala mais bolingo là tout ça on a 2010 2011 la zone on a eu susté au moins il est là la mboko na ko ba vérité na Manchester ce qui tout ça 1000 Congolais tant sous battre la mikanda ba boza comme sous 2 ou bien battre esika c'est un gros baquet mouton surtout à la mboga na mukanda là pourquoi est-ce qu'il faut funda la bateau on est dans le bloc attends tu as ça là bon so bon na éviter de pour ngai na makambo na te na ça ba système te na za moto que je paye mes taxes la futa la taxe la futa na futa donc la za moto moko na zo contribuer na mboko yo même bateau là ba funda ka bateau tant so la ni ba leka ben camp ya ba ko ba le ben camp pour biso to futa ba taxe quand la faute a plus de 500 livres de taxes dans le mois, donc pour que tu aies pas dans des cailloux, à part cailloux quand c'est dans la NHS. Donc il a engagé dans la NHS. Malgré ça, bon, il n'y a pas de time, mais il a engagé. Mais Moninga série de déco, ils ont aidé Baninga, Bandego Congolais. Pourquoi il faut to finga, to tonga, to funda? Bah oui, puis liste à CD bimi na mboko yo so bangate ke congolais na personne. Ah, biso ngila, biso ça ba lecteur, ngila check up ta union to ngazo to balili to ye to kela ma, wa check up etara santa. Ça santé na mera rappel. Mais ba sida le ba konda souté baza. Non. Surtout ba sikoyo po boye ba ba biso ba ye barate. Signal boso pa buta bato bazaka babo eza ndinga mabete bazaka pal iloko ali boso bo boye bazaka pal posonaye eza différent la poso moto maki au mona le quoi moto moko atoka donc eza pal et voilà pour makila eza infecté quand makila eza infecté ça va nzoto donc voilà pour tout bagoye bisaote surtout vana na bato wala tout vana na batam soupela ba famille na balali
mais toyebi quand même makambo ndenge noyebi moi quelques-uns bazana ngo baokaba personnellement ngai makambo wana nayebi yango te mpona kokoma po so ekobongo mbila tunanga nayebi te nakopesa témoignage obanga mbila non ozana droit kodénoncer moto azokaba sila soki nayebi nakoloba mais nayebi te moi personnellement nakelaka bachek nasalaka yango donc continue c'est bon naza na problème te nayebi mpe bato nayebi te mpo place bakutana na ngai nazalaka te tangelanga ta moto moko oyebi nayebi te moninga moko nde ayebisa yenga bike mama moko apaster ayeki na batindaka na bandaka bazaewa ayebaka te aki abeti porte amoni elongi wana amona yango mpe na milie moto wana bokofungola porte mpo ye ayaki baza bato oyo bayaka kosensibilize bato batindaka bango na badresse wana mpo bapesa bango baconseil ntango aki abeti porte amoni moto wana katanga amoni abi te ngai te nayebi makambo wana te ndeko wana aboya kofungola porte nabondela ndeko wana lakisaka apesaka tale aboya mais balobi peke mama odeti oyo azalaki paster awa azalaki interprète apanzi papo aza songisongi makasi abeta bamasolo akoki interpréte bato yo kobeta panzi yango meme église ne bato bakima te bon ye asalaka mosala peut-être apanzaki te peut-être abetaki lisolo biloko omona yango apanzi ta mosu alobaki mpona kobatela kokelisa bandeko kimutu wana aza mais na déontologie ya mosala akoyali kosala yango te mais bon ye mpe ta mosu na bolinga bandeko na ye nde alobaki bokokoa mvouloir ye sikoyo inspecteur Kolombo bankete oyo tozosala émission omoni wana ndenge na communauté mpona ndenge quand même bato bazoyoka makambo nyonso oyo olobi awa ezobima sikoyo nde tokómi na tv na biso na Manchester banews na biso omoni yango ndenge bon eloko kala osenga bofinga ngai te nalobi fingi motu te natongi motu te batuninga question na répondre donc naza na problème na motu te naza ni na nani mais eloko moko kala osenga tolingana bolingo eleki nyonso tu toyaki na mboka oyo nde tobengaka ngo mboka bana na bana te kokutana awa bamisu toyebanaka na afrique bamisu toyebana na poto famille eza kaka te bandeko na yo ngai na famille na ngai nyonso bakoko na ngai bato na ngai nyonso tu papa na ngai aboya na ye mosala aza officier expas sarma wana alela poto mais de temps à autre naza mpe na famille na ngai mobimba naza na famille awa te totikali na 3 minutes famille na ngai conseil ozopesa na bandeko mosusu oyo bazokoma makombo na bango mpe baa bainosa bayebi eloko te bazoluka mpe koyeba nani azokoma biloko wana conseil opesa bango bon par rapport à question tuni ngai conseil na ngai ezali ke bandeko wana base tracase te balobi bafunda wana mabe wana bakuta wana yango te soki ayebi likambo te bon avana ye ok tu na 2 minutes na tikeli yo opesa message ya suka bato mpe baza kotia bandeko kokomaka bato vraiment tozala bon nayebi peut-être misusu mpe botanga na bamboka oyo boza bauniversitaire soki eza bongo bamisusu mpe batanga mais tosalela quand même background babiloko totangi même na baclasse bamisusu baye kotanga na poto mais bato mpe batanga na afrique bazwaki chance ya kotanga na afrique eza différent bon ba villageois ba espèce villageois bon là bon villageois tokuta biso nyonso na poto mondela alakisi biso ndenge ya kovivre na société s'adapter na société totika kobomana entre nous ça n'a pas d'importance eza okozwa nini soki ofingi ngai ofingi motu boye ofingi intel wala kuna toza biso nyonso bato moko mobutala baka biso tata bo mama bo ekolo bo moko bato mpe baluka misala ete balingi ovivre na nkambo moto nyonso alingi asala mosala ke ya kota na council aya alutrouve ngai na koelpie tosala baforme ndenge nini po mikolo oyo vraiment en tout cas bastaff eza réduit oyo akoya aluki nga en personne na privé tokosala na koyede ndenge na kosala forme soki mpe barépondre mpona bateste na koelpie po mpe bakota tokoma mpe ebele mpo na Manchester awa tozaka mibale ngala vi nanga Joseph tozaka mibale donc so tokomi ata 10 mpe nde babikolo mosusu bazali ekosala mpe bien donc eza nango examen makasi te na kolakisa bino bateste wana mpo nga moko deja naza na kati donc oyo to alingi asala mosala amona mpe azala mpe na société acontribue mpe lelo mpe akoma na council atrouve ngai bon toyeba na bamboka tokoyeba ndenge tokoyede tokosunga bandeko mpo bamakambo nyonso ya mike wana esala moi moto tu so aza na mosala likuni ozala te
Donc conseil kana ngana lo bango wana. Donc mutu to asala o azala mwasi apprendre sa famille na ye o pazala mwasi te to tika ko tonga la kubomala. Donc no kala selo bilo ango wala bolingo ezala bolingo eleki nyonso to. To ya mboko yo zande ko langa ngapela ndeko na yo.